Mbote, bonjour, bonsoir, réseau dépend na air okolanda biso bisika nyonso ozwami na mokili na RDC libanda ya mboka na ba province na biso partout na ville province ya Kinshasa tozana esenga koyeba ke bozali ebele pona kolanda mokolo ya lelo émission Kindoki politique oyo mesana kopesa bino actualité politique ya République démocratique du Congo. Alors lelo tozali bongo samedi 12 juin 2021 toyebi que troisième vague ya COVID-19 nezali moko ya actualité phare oyo ezali kotungisa penza mokili mobimba pe ekomeli biso awa na RDC. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki lelo liboso ya presse congolaise wapi apesi moi makanisi na ye koloba ete esengeli korespecte mesure barrière kasi alobi ke nsima na ye ko se déplacer pour na ville ya Goma wapi azali kokende ko assister bazwaki likama ya catastrophe naturelle ya éruption volcanique ya Nyiragongo akozongela biso awa pona kopesa biso ou bien akolobela ngo à partir ya kuna kopesa biso moi quelques lignes de conduite alobi ke ekosepelisa te mais santé na biso ezali ko ya liboso ya nyonso. La santé n'a pas de prix ndenge lopoto balobaka yango to profiter de l'occasion on a pe kosenga yonde kozolanda biso o se protéger, en tout cas respecter ba mesures barrières pour na bien-être nayo. Mokolo ya lelo toujours samedi 12 juin na Sénat sénateur Edi Mundela o azalaki bongo azali qui portait na UDPS parti au pouvoir azali élu local la premier vice-président ya Sénat pe a remplacé mon mboka Sami Badibanga élection yango esalamaki lelo pe sénateur Edi Mundela azwi bongo 80 voix a commis bongo premier vice-président ya Sénat. Toye na mokola lelo pona kolandela émission na biso Kindoki politique actualité za moi mingi kasi comme d'habitude nazalaka nga moko tina plateau nazalaka toujours accompagné lelo nazali bongo na moko ya moto azali habitué pe na plateau oyo ya Kindoki politique eza première fois na yete boyebi kasi kozala malamu mingi na présenter toza bongo na papa Nkumu azali moko ya ba keli parti politique UDPS moko ya ba ancien moko ya ba cofondateur ya UDPS tolingaka mingi awa na émission na biso po ebisela abetela biso mo masolo ya histoire azong sa biso sima poto comprendre makambu nini ezoleka lelo ba origine nango pe to prévenir avenir pour que lobby ezala kitoko. Alors pour na koba émission lelo mwana mboka papa Kumu mbote na yo. Mbote Papa Kumu Robert mbote na yo. Mbote lisusu mama journaliste. Bonne santé. Bon tuzali kaka na ngolo na Nzambe okola mobensano tuzali mboka na biso RDC tuzali malamu. RDC eloko makasi lelo oyo troisième vague ya COVID-19 eza vraiment ko ravager mokili pe na mboka na biso to vivre deux vagues taki koleka lelo to comme na troisième vague ezali ko pesa ko boma pe moi mingi pe ezali na baka ebele par rapport ya première pe deuxième vague ceux qui eza na ba biloko foko sa lelo ba mesure ezali prioritaire ko zwa lelo esengeli ezala remoni. Biso moni na lati elamba Équateur uni ezalaki lelo to yamba bana Équateur na bomoko na bolingo po tutumbola province na biso ya Équateur ndenge Marichal atikelaki biso po Équateur ekitina semingi tulingai koyamba bato lelo le 12 na restaurant Inzia yenge bene na mibeko pe na maloba ma ministre ya santé Mbongani Jean-Jacques azali pe moko wa bato tulingai pe koyamba pe na makanisi na mibeko gouverneur Kinshasa azui Gentil Ngobila tolalisi milulumina po balobi ifo ezalaka bato tukubi bale na se tolobi te toto samibeko
bokolongono bwanzoto bomoi bwanzoto boleki mambima so na mokili. Alors tolingaki te tubenga bato na biso bandeko na biso tumipesa bokono moko na motko avant na ndako po ete soko bokono bosili ne tokubenga bango lisusu po tosangana na milulumina. Donc porte na yanula motuna moyo eloko moko eleki bomoi te lobiko oyo bino bomenga na français na li français la vie bomoi eloko moko eleki yango te. Donc tosengeli komibatela po ekumbaki ezali eyaka malamu te. Surtout biso bato ya zamba petango mingi soko elanga ezali kobanda ezalaka mwa yiki na nzoto. C'est d'habitude. Tango ebanda elanga eza kobanda pe tango elanga eza kosila pasi ekumbaki ezalaka makasi. Bon, eza habitude na biso. Bon, mundele pe nganga mayele bayekolaka mambida ndenge na bango balobi ezali coronavirus. Ngai nazo kebisa bato il faut tous en abokengi kubatela nzoto po kokota na elanga malili mana mapesa kabiso pasi bikeke biso il faut kubatela nzoto. Et surtout biso bato toleki mbola tuku botoba tokoki tozolanda mbola tuku sambo nzoto eza na kolemba il faut kumibatela mingi po bomoi bozali na mutu ya te. Maladie oya coronavirus papa kumu eumeli komi ezoumela toujours épicentre nango Kinshasa, alors que toyebi ke na Kinshasa uta maladie wana ya eza pas si pensa que population est respectée ba geste barrière, notamment port correct ya ba masque et comment ba bis de bis en commun les autres travailler na bato belé transco bato belé lulenge ni vraiment to éviter maladie wana tant ozolo bato mi bate na to mi bate na ndenge ni po tant obimi na bala ndeti boy olobi ke non bolongoli programme na bino bozaki nango ya koyamba bato ya grand Équateur mais tant obimi ozu bis bato bazaka ebele tant obimi na ré de bis bato baza ebele tant ok na classe par exemple bato baza ebele na ba classe ya likolo pe bato baza ebele lolenge nini komi bate. Oui mama bokono bozali ya solo po kosu ezali kolanda sikoyo soko okoti na ndako ya pitalo okoyoka bato bazo kosula kosu mingi ata na quartier. Eloko moko ba congolais tozalaka na tembe mingi. Congolais alingaka mona likambo ekomeli mais pe bato bakufi ebele awa komona biso surtout biso bato bavandi na kote ya bamasina kuna lokola bazomona bibembe te oyo don ebebe oyo bato babite akufi na malaria ezala corona te alors bato bazotia mwa tembe na botembe bona biso tondimaka mambimanso toyokelaka toli oyo bato bapesaka biso surtout mbula matali azweli mokiano tomibatela suka likambo meme ye ministre ya santé meme ata chef de l'état akoloba te ke akoyebisa kaka bomibatela po tango ekozwa yo mei
Pesoko liwe koyela yome. C'est ça aussi le problème. Il faut qu'on m'y batte là. Papa Koumou, ce qu'il faut qu'on soit solution, tout ma mesure, chef de l'État ou tu koloba calamité, la conférence de presse et autant qu'il ça les marques à cause de ma mesure, mais qu'on s'est payé ça. Ce qui mesure, il faut les hommes aller là. Est-ce qu'il faut tous un confinement, toto qui n'a vaccin, carrément pour nous m'y battre la contre le coronavirus. Ngai dans un mot, Tolanda yé tant qu'on soit mobile. Nano ensuite, alobi à cause de bibeko. Solution. Confinement ou vaccin? Confinement. Vaccin. Te vaccin, il faut pas prouver biso que ça balam. Ti lelo bato basali vaccin. Bazoya ka na biloba lobali susu eza mabe. Tolandi na parlement européen. Et si quand yango baza ko contester yango et où tu kuna te bazo contester kuna te bon biso tout saladine bon bato basali vaccin kuna bango moko baza ko contester yango biso sika tout saladine. Confinement au monité que bima ba répercussion ma bé déjà économie na bicho eza déjà na c'est que na confinement si ko économie ça sous ba problème de genre économique. Mais c'est le prix à payer. Mbano yako bat ko mi batela ezalinde ko tia sécurité ya bato. Au montango basala qui confinement basali na vie de Kinshasa bakadi kaka Gombe soko basala ki bala moko hein mbele deuxième vague zwa makite soko basala ki sasa mo confiné mbele deuxième vague peut comment quitter mais tout ce qui ça qui ango wana. Confinement selon papa Robert Koumou ezali moko ya ba solution pour na ko mettre fin na pona ngai ezali komi batela il faut ba mesure drastique bato baba na ndako évidemment baoliani eza conséquence parce que clairement tous au monde que l'état na biso ko en charge ba tenir sauter même na poto ba lui ba charge ya batote kino abimaraso abimi akiola na poto bato moto ata na poto soko vai na ndako kolia ata bato yango bapesa ka biloko yaka koyaka te po nzambe alobi qui ne travaille pas ne mange point. Il faut salade. C'est ce qu'on peut salade au coliate et ça lit conséquence à maladie. Il faut tout m'y battre là. Tokoyoka mikolo ezali koya chef de l'État là qui déjà copé sama ba éclaircissement sur sujet yango papa Koumou Robert ozali moko ya banganga mayele ya mboka na biso ozala ki pe na kati ya lisanga monene o ekipaka masolo ya élection na kati ya lisanga na bino politique lelo oyo loi électorale ezala ki voter pe bakaboli ba poste na lingomba ya majorité opposition pe société civile kasi bato ebele batelemeli likambo koloba que seigneur ezali toujours politisé yo analyser qui adoption na lolengeni bon ba politicien nazo loba comme expert électoral pas comme lokola moto ya lingomba songolo IDPS pe biso na IDPS la vision d'abisso et organisation électorale, la CENI doit être indépendante, sans influence politique pour avoir les élections libres et transparentes. Oyo na vision ya IDPS. Ezali biloko ya ngumba ya jusseurte. Nazolo bawa ya solo. Pour biso IDPS lokola tozala bokonzi
mandat soko esili tolingi soko tosali tobongisi maponami mazala contesté te olongi na bosolo. C'est pour cela tango biso to proposer loi organique à CENI, nous avions dit il faut dépolitiser la CENI. Pour dépolitiser CENI, il faut que les composantes va désigner batoté. Composante va désigner bateau, mais na biru ya CENI, il faut la plénière, il y a bateau bango va désigner, va voter ba membre ya CENI. Mina ba sili siko désigner, ba lobby opposition ils ont autant. Ba désigner na bateau te na noko. Tango ba ko désigner bateau. Komba mususe ko ezala wana. Nani ya ko zala wana? Hein? Tant qu'on peut pas désigner bango. Président CENI ko confession religieuse, il sera quelque concession religieuse. Combat ko zala wana. Pe na opposition. Ba lobby non opposition soit tel deuxième vice-président, pouvoir soit vice-président, questeur, rapporteur, tango bakoya wana bitume koya wana okomono déchirement même na kati union sacrée désordre de kobima. So il faut resobatona na kati ya politique te, il faut resobango wapi? Te dans l'obina. On ne peut pas inventer la roue. Oui. Bateau kaka ba congolais. Mais bateau ba na moralité, probité morale et intellectuelle prouver ezalité que non motayori na 5 thèse mais oza immoral. Non. Mingi pe bayaka bongo bato ya société civile boyo kayo non na lobité société civile puisque bahati qui dans la société civile sosiko ya bahati te si kaza na sosio akomi na FDC ga sosiko Lumbu MCR et bandinini mouvement social du renouveau. Et ça et aussi Vembikai na syndicat on a tra. Il y a rien bateau problème na mboka na biso ezali crise tout ça na bango ezali bateau motema pe mitema na bango mezali mbindo mabe. Il faut tout se rendre compte que tous ali tomi kitisa so tomi kitisi de to kusala mboka na biso ekozala malamu. Ah déjà ba poste kaboni ba mingi mais okomona mobulu ekobanda soko bauti na session de septembre tango bakoya ko désigner bato hein mobulu ekobanda wana nana kozala président ekozala soko ba désigner bato plénière ya CENI ye moko a choisir bato bango moko bureau na biso to kotia moto boy à défendre à convaincre plénière na bango ba kompona bato sikio ekomi bon pouvoir union sacrée ezui premier vice-président rapporteur questeur ainsi de suite. Bon tango bakuya ko dana kozala premier vice-président il dépasse à Kolobangai MLC Kolobangai mosaïque peut perdre ba Kolobangai babundi komona il y a risque même union sacrée kabwana et qu'on fragiliser organisation ça sera politisé et tant qu'on peut bango basali 15 membres non et risque bon, ça que 15 membres risque nous avons 26 membres 26 provinces
pourquoi basali 26 provinces 26 membres ya plénière pour que chaque province ait à représenter au moins la plénière à CENI. Moi aussi je mets de réserve, mais tout ça la ligne. Il y a de ceux qui pensent que l'élection déjà nanenge ba poneli ba pesi ba kaboli ba poste, ils ont déjà préparation na tricherie na niveau élection. Ta tricherie électorale, le coup là basali wana, ils vont se surveiller. Faut ce qui va acteur et quoi amputer de sérénité au sein de l'organisation. Mais tricherie, ils vont éviter tricherie. Et tricherie, ils ont un bureau de seulement. Ce qu'on va toiser monter ma malam, ça les loi électorale à malam. Et pour nous l'IDPS, comme organisation telle que nous avions pensé le changement dans ces pays, Namboko Yombongwana Ezal. Ce qu'on va voter loi électorale, calendrier électoral 2022, il faut une élection à base. On ne peut pas faire 4 cycles électoraux avec des litiges et assemblées, entité décentralisée. Au moins, c'est quoi démocratie participative et ça la tête. Pourquoi? Parce que ETD n'élise pas leurs membres. Tokosuka na assemblée provinciale, assemblée provinciale Boulouyeke, maire de la ville, comme on a Bougoumestre, Chantili Gombila va dire qu'on nomme Batoudaye, Bakuyo Kanaena, ministre de l'Intérieur, va dire qu'on nomme, et ça impite réellement le fonctionnement démocratie participative, sans décentralisation. Oyo, nani de tapo toujours qui est petit à petit que bon ça peut élection en 2023. N'anions ces autres salemani, il faut salema réellement pour que l'élection et ça la malam. Le col le qui étape ya CENI. Maintenant la loi électorale. Faut loi électorale est à la impersonnelle. Pour moi je ne veux pas que IDPS président Félix. Nous voulons gagner ces élections haut la main. Haut la main sans contestation. Êtes-vous pour la loi de l'honorable Lutundu là? Mais loi na yewana, mais il a proposé la loi si la CENI. Il y a le bas qui 13 membres, Bango Babaki 15 membres. Les autres sont allés au-delà. Nous l'avions condamné. Loi ya Lutundu là. Moi, Azali juriste, il n'est pas expert électoral. Ngala Lobaki, il faut 26 membres. Chaque province soit représentée à la plénière de la CENI. Lui aussi avait proposé la désignation par les composantes Batouba Saline de Luanaye. La proposition de Lutundu est passée avec beaucoup de un peu de changement. Il y a le bac qui 13 membres, Bango Basali 15 membres, va augmenter, non? Mais nous avions dit 26 membres. Et nous avions dit il faut que la plénière élise les membres. Il y a proposé qui il faut que les composants proposent les membres du bureau. C'est la même chose. Mais il y a des écueils. Il y a des craintes que la CENI ne soit pas totalement indépendante, ça sera régenté par les partis en compétition électorale. Les lots, nous sommes toujours petit à petit vers l'élection il y a 2023. Parti nayo UDPS, c'est allé qu'on travailler sur terrain beaucoup plus pour l'Europe, sa chef de l'État majorité écrasante dans l'élection en 2023, puis qu'on faire élire de nouveau façon de faire one oh les lots UDPS était mis partout, tous au monde dans ma province, bah descente et au Salima. Est-ce que c'est non ils allaient meilleure manière il y a qu'on gagner l'élection il y a 2023. Est-ce que c'est bien parti? IDPS, je suis cofondateur du parti. Oui. C'est de la poudre G. Ezali
po ya ko bongisa élection ya bisote. Puisque soka kei foule mais parti eza kokabwana. D'un côté bateau yo ya nomaki, de l'autre côté bateau yo bazo contester ba décision na ye, bateau yo Tshisekedi ya nomaki. Partout il va. Ezana ba Congo ndenge moko. Ezana ba ndundu akeyawa ndenge moko. C'est de la poudre au jet. Alors comment qu'ils attaquent, il y a solo. Il fallait commencer par sa partie avant qu'il y ait un terrain. Kokende, bien sûr, il faut absolument une solution politique telle que le président avait proposé. Il faut absolument une rencontre politique. Le président l'a appelé à Bengaki Yango conclave de l'unité de la réconciliation. Batonyon so, bavandi, toyokani, ye epai, Jacquemin epai, Bambata epai, batonyon so, place moko, pour définir voie de sortie de la crise. Et ça, le président nous avait confié cette matière et nous avions proposé que Salema. Et Salema était Tilelo. Tilelo, une année. Et bah, Koussi, bah, sa président, tout ça, bah, réforme, bah, Sika, bah, Koutani na Nzela, moi, bah, Kendete. D'un côté, bah, Ninga ya directoire, c'est-à-dire Wankwenda, Gibao, bah, Salo na bango gouvernement, na batu na bango Tshisekedi ya Tikaki, Ye Jean-Marc Kabundu, Kabuya, a nommé batu na ye, a démembré, parti ezali na Mobulu. Quel que soit ndenge bazo salawana, il y aura pas, peut-être, on risque de ne même pas avoir un député. Oh. Franchement, je suis clair, je ne mange pas mes mots. Donc, Makele, l'Union Soeza, la Eza ya Wenze. C'est même Wenze, ce que mutake na Wenze, ayaka na matembele bana bale. Mais c'est Makelele ya bana, bazo sakana na mabele. Les enfants qui jouent avec du sable ne mangent pas leur aliment. C'est de la poudre de jet. Et là, comment on a malo, il y a tout les araïs de pète jusqu'à aujourd'hui. Alors que le président Zozé, la majorité n'a pas proposé. À cause de ce qu'on a ndenge wana. Ce qu'on a ndenge kabuya na kabundu, bazako kamba parti. Ndenge aza contesté na bande ya oyo ya directoire ba komisika des partis. Il faut unité et la réconciliation. Sinon 2023 il pèse 0. Oza Pakalingomba et de pèse lelo unité et la réconciliation oyo zo premier wana il faut ça demander ni. Oui. Volonté politique. Batunyo subami kitisa. Mutu moko aza nzambe te. Mutu nyonso ami kitisa, ami tala na bon moi boye bipai de pese uti bipai tozo kende puis bipai to komi ekozala soni soko tokei na mapoi na ndiko oyo idepese sala mandat moko pe disparaître. Wana risque makasi. Sincèrement, dans sa cofondateur parti, j'ai vécu toutes les crises. Accord de badolité, une crise, il y a Bilindois, il y a deux gouvernements dirigés par le membre de l'UDPS, Tshisekedi, Premier ministre issu de la Conférence nationale souveraine, Bilindois Faustin, Premier ministre de FCC. FPC, la palais de la nation, et nous avions trouvé solution dans le conclave à Bondeko en 1994. Et ce qui a donné la vie au parti. Mais aujourd'hui, c'est pire. Mais il faut dire que... C'est pire parce que Batubakoumi na jouissance na poussé à cause de Bomengo illicitement na tinate. Mais ce que vous Bomengo yango ya ebele okosala yango nini.
ba moni yo obandaki na mak oyendingo oye lelo komi na ba immeuble okusukisa yango wapi. Non. Mais il faut dire que il faut oui, éviter que implosion et rattraper IDPS au moment d'ici 2022. Je crains ndenge nazo mono batu bazolo baluba bazi bazolo baluba bazako ima mais contatme ça makasi makasi mais moto moko azako tia moto na ye po to boma moto te kabuyala kabundu balobi te biso tozali koyoka président nazo kabiso biso nde ami ngai nde Timothée héritier ya président dauphin ya président ngai kabundu na ngai na kabuya et puis kuno kutuda batu ya directeur balobi bango baza ba illégaux bato pamba des violateurs de statut tout ça désordre total. Il faut absolument bato nyonso bani kitisa na se désordre année ko profiter puis na ba parti mosusu pour que mais effectivement puisque bakideke bitumba divisé. Et je pense que IDPS risque en 2023 même pas un député et le président risque gros pour sa réélection. Mais il faut dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui est aimé dans la population avec ou sans l'IDPS, n'est-ce pas Karoye Kokendepé qu'on remporté. Bon, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, mais Okende tumba kobunde tumba il faut ndako na yo ezala bato bazala na sima na yo ezate ke oui mokili mobimba balinga non il faut zala na base solide o eza ko soutenir makambo na yo kindoki politique ya lelo ezo comme petit à petit vers la fin Castor aussi sangote santo lobela likambo ya ba carte visa problème ou ebimi awa oyo IGF et dénoncaki pe ba media ebele dénoncer likambo ya carte visa. Il y a de groupes de personnalités au batanga qui comme que moi je ne veux pas citer le nom. Alors il y a des gens comme ça au batambola na ba carte visa ba misambongo na trésor public ya mboka na biso depuis des années lelo IGF et bango étant que paka na kati ya mboka na biso pe moto mayele ou analyser qui situation ololenge kan. Oui les amoibi. Yo zali musali yawa na shede oyo kanbe KNB oui soko zali na qualité te ozana ningisa te ya ko présenter émission okuya ko présenter émission yeah. Soko ye usurpation du pouvoir eza moibite. Bon, il y a pas autant de combo à batoté, c'est qu'il y a l'ogezate. Mais IGF a confirmé l'existence de la carte sans autant de combo à battre. Bon, ce qu'on attend de combo à batoté, bongo ye, IGF a lobby, la carte va utiliser, banani va utiliser. Un groupe de gens. Un groupe combo et un groupe yangonini. Il faut IGF faire ça la bosembo. Castoro, bon, Mikoleza, la justice est ça saisir. Tolingi toyeba IGF aloba tala kingani nde basalela ki banda mobubo moye ti mobu moye na tango okati banani bali bazwaki faut pas kozala na énigme pani komi kokosela bato makambo mais sinon loi de finances na biso loi de finances publiques et autorisé nulle part fonctionnement, utilisation ou usage, il y a carte. Apparemment, il y a des personnes. Il n'y a rien. Il y a Soko Motazoa qui a violé la loi des finances publiques. Pour nous, oh non, c'est une habitude venue de longtemps. Non, c'est pas vrai. On a battu le Kouta. Carte biloko monnaie virtuelle et bandika kalobia wa non
Moi, je connais. Tango, même en politique, même les commerçants, avant de voyager, la Banque centrale vous donne les chèques certifiés. Chèques certifiés. Pas pension à la banque. Et ce qui était programmé dans nos lois et les décisions de la banque. Oh, il y a ma carte, c'est aucun texte, ni décision à la Banque centrale, ni arrêté à ministre de la Finance, ni décret du Premier ministre autorisant l'usage, il y a carte virtuelle. Ça, c'est une escroquerie générale. Nous voulons ISF attendre à combo ya batu. Moto ya simba ki carte date boye ti date boye. Pe abimisaki motango boye. Abimisaki mbongo boye. Pona nini toyeba puisque aucun texte juridique autorisant ça. Même si le président de la République Azwaki Yango, il était faussement utilisé la carte. Ngai na moi Bokengi na Zali Nango, il y a que le chèque certifié par la Banque centrale qui autorisait les gens d'aller toucher l'argent ailleurs. Chèque certifié. Au nom du trésor public. Pour la mission, ils ont la traîne à l'État. Oui. Les alités que non. Carte, c'est tant que babibi si monnaie virtuelle, hein? Ndi babibi si biloko même na poto. Pour éviter batambolaka dans papier. Maintenant c'est carte épice. Ok na wenze, hein? Na marché, na alimentation, fouti carte dans restaurant, on paye. C'est maintenant, c'est pas ailleurs. Hein? Kalakalizala qui a un papier, au sali chèque, au endossé, au pèse. Ok? Maintenant, cette carte, il y a à peine aucune loi. Toujours c'est là. Ce qu'on peut moto et sabiso loi yango ba autoriser gate bandana mbula qui a signé cette loi et qui l'a promulgué puisque bato bazoloba kasavu ba promulguer yango mobuta promulguer qui chèque yango musée albatika wana muibi. Bientôt IGF a kozonga la dossier wana pona ko pesa kotanga ba komboma e nyonso ekoyeba na mingi penza na mozindo mingi tango justice ekozwa dossier ngona maboko e nyonso eko kende malamu édition na biche ya mokona lelo kindo ki politique et commis vraiment na suka. Merci na bino bonanda kinga partout dans le monde et merci na papa Kumbu mot de la fin na yo ezanini pe momo kopo na bandeko ya Grand Équateur oyo bazaka toujours na yo oyo kambaka. Oui, maman, merci. Liloba liangali ya suka na sengi baimboka Tomi Batela. Tomi Batela Zambi ekumbaki ezali koleka makasi. To bandi elanga kosu ena eza komema biso mpasi bosika koyoka tango za na kosu ena ekosilisa yo mai na mongongo soko eumeli ekokota na masolo obino obengaka na le français le poumon masolo nde koya kobebisa masolo nde kokufa na yo. Il faut Tomi Batela kofini kamalamu mela café mingi ya moto biloko ya ilala na fufu bino bana kisasa pe boninga fufu ya malili wana botika ekopesa kosu wana yango na lite alina na sengi bande kolanga Équateur uni eloko kaka moko bolingo na bomoko nde kopesa biso makasi
ya développer Équateur pour Équateur kitissima banda maréchal Akenda Abdel Kotaki etiaki biso na code 0032 sikoyo bakonzi basusu bayei bapesi biso chance tosangana mais moto moko azali mosantu te tolimbisana kati na biso tozana bomoko na bolingo nde tokotonga Équateur na biso soki te RDC ya biso po Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikila biso ba Congolais liloba kaka bolingo bwa Congo mboka na biso pe bolingo bwa Congolais ndeko na biso donc soko tolingani ndeko tokotombola mboka na biso ekokenda olibuso. Et c'est mon mingi ko partager na yo plateau papa Robert Nkumu pe mbote mingi na bande ko nyonso ya Grand Équateur oyo bazali na libanda ya mboka pe oyo bazali na kati ya mboka na Équateur et partout dans le monde tous ensemble. En tout cas merci na bino bolanda kinga partout dans le monde nazali wana toujours pour na conserver bino tokutani lobby ezali dimanche kasi tokutani lundi pour na édition mosusu wana na lobara toujours bon week-end na mabota na bino kasi tolongola ignorance pe tolinga mboka na biso tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino bo continuer kokomela biso na numéro ezali affiché juste na ba écran na bino pe bozawana pona kolanda biso bo pesa ya bino makanisi ba suggestion pe ba critique na bino ba sujet ba question na bino en tout cas tozawana toujours pona ko servir bino tokutani lundi ya semaine prochaine na pesi bino mbote mingi na ningi bino mingi pe kimia eumela na mabota na bino.